Congo Millennium, Congo Millennium. Na balandi nyonso Congo Millennium ndenge na annonçaki bino lelo vraiment toza na multi studio hein, tozo continuer kaka a pe tomoni président Dadi. Bonsoir. Bonsoir maman Zagitoro Makasi. Merci beaucoup président Dadi. Tout cela non mon penza sur carrière na yo. Mikolo penza na Kinshasa tozo mona ote. Qu'est-ce qui se passe? YouTube biso to kota na biso kuna awa télévision o le kala TV futambo. Makabino sombongo. Atukota na biso na YouTube comme ce que YouTube awa na Afrique. Les apena na facilité wana te. Yango bato bazo mona nit sobungi mais batali banda. Oh bah les bandes sur le binaire makamwana roboya. Roboya mais c'est bio. Parce que comme bio bimilina les bandes. Et donc sur batali bande débat comme donc on a la YouTube, on t'a roté là aussi moins un petit rien. Ah ouais, on gagne tout ce que tu mets dans la sur chaîne. Fouta chaîne, fouta bactère, acteur a un problème, match à mon sixième. Yo doit charge. Voilà. Si vous pensez que au moins dans YouTube vraiment vous préférez YouTube par rapport à la chaîne à la télévision à Kinshasa, mais ça rappelle relation peut-être donc vous proposer au robot hein. Non, chaîne est facile à Baraka. Il y a honorable Serge Kaimbi, il y a un bien, mais sauf que Batimusu Bachaka wana no cordon. Sur il y a quelques cordons à salim comme dans des gars. Et un gars est là que par un gars solo. Lazarana mutabu solo parce que tomate toki ta un jour au finira au lali batmazo tala. Donc le lundi des heures au pamba et qui s'en zamba tombola. Donc sur les kamoza solo Serge Kayembe honorable. Mais à chaque mutumoro wana mutango sur yake au bobo no futambo. Au mon azuba groupe amikemi ya au mon ba théâtre et a une lengité. Boza pièce c'est ça exemple le théâtre et senga 10 personnes. Ce qu'on a groupe Boza 50. Chaîne Bofoutara 300, 200, 150 $. Bon, comme le premier il a fait du mois pour Bofouta. Présence à l'ambongoté. Abi bon cotiser mbongo. Or pièce c'est aussi 10 personnes. Mais au moins on a battu ni on se va cotiser mbongo na bango wana. Si vous présent comme na singala kingo, mutu apesi mbongo ne fois ça. Au l'excès na télévision. Allez, table 5 à 2 personnes, bah comme 8. Na 8 on a montinos à obligé face à nini aloba. Et BBC scène. Parce qu'il faut pas foutre ta chaîne. Si on est besoin de foutre ta chaîne, tout d'abord besoin de soigner. Parce que soit rien. Or regarde tout ce qui te met na bio. Naza responsable. Na ko jamais au sala que l'eau quand prendre 5 euros. Ba na sala accident. Les voiture après combien de temps? Parce que tu as l'endroit à la chaîne qui s'est ça. Non, on peut bon. Tu as son bon donc il faut il faut tout avoir clair la vie. Au moins maman Livilem. Hein? Asa maman moura monter maman lam. Ayamba ba comédien. Turbo ni aoyamba bisorbo ya maman ndi. Aoyamba ba comédien. Maman Livilembe ba comédien boya. Boli sika moko, bomele sika moko. Bata ko kumisa bango wana. Pona pesi musala na biso valeur. Voilà. Mais c'est bio, tant aux autres là vraiment théâtre, il y a les lots, il y a lobby, différence ni aux autres là. Bon apporter peu en plus. Théâtre il y a calezala qui bien, tous autres là thème moro éducatif. Mais il y a le lot yo. Bato ça on a sur terre à terre. Bon, on a pas encore cité parce que ça y a cité qui combat groupe moro ba pesa tout na qui conseil le groupe ya lek na nga ya lobby. Après ça qui comme moro boya ça crée les problèmes. Ba comme l'église na TV makambo boy bo ngai na lingaka ko mais ba groupe a bien pesali. Autant la peut-être monsieur Tali ba yebi ko séparer té. Ba yebi eloko ni ba bengi fondité. Ba yebi eloko ni ba bengi fondi a chaînette. Biso zo ki chance na 2009 lento to kende poto producteur a Jacques Biso to so en sous classe. To kota ki classe. Professeur comédien nyonso atangi na ina oyebi professeur Mwamba yazati. Soko yebi Mwamba était ce que otanga na ina te. Biso zo ki cours ya prof Mwamba. Biso de kota ki classe producteur ba ki no boko voyager bongo te fo botanga na théâtre. To so ki sous classe mais professeur Mwamba mo la ki makam. Ay mo la ki no bateau na bongo ba génie parce que to bandaki nan to otanga après.
soki azokamwa bilo oyo alakisa biso tozalaki nango déjà parce que ezalaki na makila mais fallait quand même moi papier ezala esa ape moi fierté ya mosala na biso ndenge elobaka kuma pape mobala merveille. Siko il faut kosala ndenge nini mpona bozonga à la hauteur? Omoni vienanga trisha motomètre alobaki ntusuki tomina soki otie malala ezotekama voisin aza koteka nguba amoni oteki boye pa komi na malala wana pa komi na malala bobebisi marché bato na bato batika na mosala na bango bato na bato batika na mosala na bango donc mutu na mutu atika na mosala na ye okozala président bosala scénario te benga scénariste aya koyede yo benga bacoach yo. Tu crois que sont responsables? Il faut y avoir ça scénario. Non? Au cause à peine aux ana na makilana aux leader, mais il y a comment pièce aux alangote. Et ça m'a bête. Benga scénariste a aidé à commettre pièce à coacher yo. Yem ta série scénario na ye, yem ta chon na scène c'est awa tableau zo senga fo et lambo e pasuka. Ya yebi pourquoi comment kia. Bon, lié aux leader ba leader musuku ba tourna kana butu. Balinga moité. Makame comme belé na théâtre. Pourquoi? Bah aibi pourquoi? Soka tourner na mo ile robeta bangidingo gine osimbate. Faut moulile kota pour ngidingo gine travail. Nzonzingi apporta nini na vie artistique na yo? Ah ebele mam. Ebele. Mutatini langa voiture, atini nga mbongo, atini nga voiture, atini nga atini nga mbongo douane, atini nga mbongo séjour na boma. Nzonzing. Mais nzonzing ni mteseli le ba théâtre beauté le but. Parce que mon histoire, mon collègue te reçoit bien pour le tuer ma studio. Ngantu sugitomi na bio. To sala théâtre moko titre nango zali combien outi poto. Benga mutinyo so na poto so sala mama legno ya no ndoko na ye. O ayebi combien outi poto des ati. Combien outi poto nde yango sali ba groupe nyonso ba théâtre yango commission ngo beleboy. Nga o na yebe so mutako discuter azati. Combien outi poto batu bazolela mutazo lela wala mbaso bandisika. C'est yakina ba 1997 parce que c'est tout là que poto na 99. Donc ezaki 97 96 97 film wanande esali fongola batu mutu ba producteur pe babimba producteur pe bazaki na bango ben ya niveau ya ndenge komela lelo bo eza combien outi poto producteur nango c'était na tanga kombo wana omona ke aginani Jimmy Mukelengi Bendesco Jimmy Mukelengi azaki producteur nani y avait Luambo osala siko calcul Jimmy Mukelengi azalaki producteur ya Luambo Makiadi yem tuskoyo apesaki mbongo na yepo a produire théâtre na combien outi poto ba msu batinda subilo na kisasa te ba comprendre na combien outi poto ba msu pe ba koma ko aider kisasa pour na combien outi poto. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci maman, merci ngane no remercie tukutani mes zamba liposo ezala sukate na sepeli monsieur bio tusikitomina nazo sala bino batutani na mire. En tout cas c'est na tournaki vidéo la sisi ba partie na ye modéro asilisaki météo mardi tozo continuer suite fait o azala besoin ka ndenge zalaka 00243 89 91 92 333 ngala ya msaka téléphone n'a pas mudute excuse ngamoko bureau mais c'est bio na ngala problème mudute soki na ningo na ndenge na lobi bo esali opasi numéro na ngangwana benga ngai na kosenga pardon na eloko esali opasi na yebi kosenga pardon. Mon jeune frère Gianni Fay leki na ngai Gianni nzamba protéger yo place aux ali masalanga devos Sami Mokili na yebi ke tozo kutana po tosala musala oyo bolobaki wana tozo sala ngo na mois de mars awa soto pesaka bandoki chance makampe bandobe baka donc tokutana nde tosolaki wana tosala musala ba obino bato botikala kuna biso tozongi awa donc bientôt et puis mabanga ya mikili et on a différent la volume mabanga yo tokotukunele kuna ezande bo pesela kate jise mangala hein moi yoza famille binde de beta grosse affaire Limer à Lyon
architecte international Pierre Malongo Pierre exotique biso na biso mais c'est bio garçon de charme Sims viadriche à motomètre merci lek nanga Vincent Nzamba Songo pa ozana Dubai kuna osaka ndeto solaki Babi Wazis muta mwindu elongi mwindu bongo yozandeni. Bye. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à Papa Rikidi Bendi. Merci Nabaïnion Soulanda Congo Millennium. Merci également à Ferré Boengue. Merci aussi à celui qu'on appelle Blaise Ekouchou Motombongo. Merci à toi Papa Rikidi Bendi, mon boss. Merci à tout le monde. Merci à toi Jordad qui t'emballa et Selinga vrai bien. Merci à tout le monde. Boza tellement ébélé Bozolanda Bisso, champion à ma gauche depuis Paris. Merci Naba soutien Nabino. Merci Naba conseil. On l'appelle Eric Lusandou le noble. Il est né pour plaire, n'est-ce pas? Merci à tout le monde. Allez, Boboto Bondeko Koba Korenye na Mabota Mabino. Soki Nzamba Zongité. Retrouvez-nous prochainement na même émission Kassi na numéro Mususu Nzambi Abati Labino et merci Lenx Longelo. Merci beaucoup. Congo Millennium.